Alléluia. Bandeko lisusu tosili kozonga kati na émission oyo la vérité place oyo koloba nini lisusu mama Ani Joseph kati na Egypte place tozali mais sikoyo awa ko mama Ani tomoni ete kulu na nyonso ya papa Jacob basili kokota kati na ndako ya mwana na bango Joseph place oyo tozali sikoyo tomona koma bana Israel bavivaki kati na Egypte. Na émission oyo pe na banza na dernière partie na biso bandeko bolala pomite tokolobela comment Joseph aye kokufela, comment Jacob aye kokufela, na comment bana Israel batikali bana etike parce que batata nyonso mbale oyo basidiki bino moko sikoyo nage na mai na kati ya Egypte na kozwa soya bana etike oyo me awa kati na émission oyo aleluya bandeko olala pomite makambo oyo tokokomple ezali kaka na mokanda Genèse 37 tina 50 mama Ani na moni oza na supe ya likambo lingi okotisa nani atala ndenge kaka bango bayaki wana bango nyonso kuluna nyonso ye kaka bana Jacob nyonso baye na Egypte bakuluna nyonso ye yango omoni mpe na société na biso obona bamosusu bakoya kaka baoyo okoutikaki na mosala ye okoyaka na ndako ya kokuta kuluna etondo na ndako oyo tatanke tosugi mama leki auti na village no se yeba bengi atate mbala moko ya okuta mama sana ndako ko bayelo bayebi nini banoela koma directeur ya compagnie kingani bango kwala bako ya same batuna bayeba est-ce que to ya te bako tuna te bango mbala moko bayeka bamususu po zaka ata na chambre moko kuluna nyeso yeli wana basenga ta permission te mbala moko ko ya okuta bango baye oto ye congé osenga ta permission te makama opena za ndenge bana Israel baina basoso bantaba bibwele biloko ndenge na ndenge kasi mama Ani merci lokola usili kozonga sakola wakamoto na mbona bazakola suki na chambre abio bana bakubanda kulala suki na salon kona nimbo ya mio pa ya brisk merci mama Ani biloko esale maki na vie ya Jacob ja Joseph si kwa zako salam tawa moni batonga na senga kaka papa na bandeko na baya basi sa mwatanta na siko bae na bantaba natalibe na basake na bango na ba mulau na bango ke ba luandu ba kwala nesa mais grave encore bae na ba bibwele tala makam parce que tika pa pona rappeler bandeko bae bi histoire Egypte te na tango tozako lobela awa Egypte eza Afrique bazako be mabele ba Goshen Afrique na tango na bazaki ba grand élévateur te musalo bazako sala ka bilanga ba agriculture kaka bazako sala bana Israel pe Israel za kofunda te bango bazaki ba nomade bazaki ka bato bibwele mais si quand Égypte zaka le plus développé wa pays dans le monde qui est Afrique na wana immigration Afrique ya Afrique qui est Égypte ezalaka na ba consigne na ngote okoki koya na banyama to ba bibwele oyo ko pesa ba maladie te na pays nyo moko te soki ba inspecter yango te sikoyo ye ko mokonzi nani Joseph amoni bandeko ne abayena babibwele est-ce que babibwele nyonso kutu mpe kozala accepter na bameyeli na biso oyo ya Egypte ndakende kosenga na constitution ya baégyptien epai ya mokonzi est-ce que botala nano soki babibwele oyo bayena yango equalifie po evanda na mabele oyo nde sikoyo nani Joseph azwaki permission epai ya Pharaon ke ok pesa bango place nyonso olingi bakende kosala parce que biso tosalaka baélevage ya bagrosse bétail oyo te bango nde baye nango mama Ani nde place oyo ko nani mokonzi Pharaon apesi permission pa Joseph asengi apesa bango mabele babengi koma Goshen ntango Goshen okoya komona ete première ville bayeba bana ese badevelopaki babengi yango Ramses place wana bakonzi ebele bakufela wana Ramses la zamba na zamba kama watu wa développer la ville de Ramses sont les bandes na Israël parce que baboy Jacob baboy bavana na ndako na ye makambo utiko loba esekisi batu kasi patelema yo tata ozaka komi mukonzi epi famille nyonso bayeka bayeli yo wana bakumsusu pe bakoya wana makambo bayeli na ba problème na mandako. Merci. Yes. Ba problème ndako Jacob Joseph comment éviter la ki yango? Aiboti kangai na libota na ngai. Lokola Farao apesi ngai permission ke ngamla zali mokonzi awa ngai Joseph naza koponda bino place bokela bino koyala ngana kana bino kuna botikela ngai na kinya apesa iba mabele ya Goshen bakende musika na emeyo bana kozveye na bango bayoka na ke merci atikala na papa na ye
bande kone nyonso pesa mabele ya Gosheme bosala na bino makamnyonso boliniko sala de ya mwana bana Israel bango bato ya liboso ba developa ki mabele ya Goshem ki Nile soko landi Nile okoya komona ete Nile utaka na bassin ya Afrique centrale mai na weza ka ravitailler na fleuve te me utaka na sa mabele mbula ebeta te ebimaka na balako oyo ka lac Tanganyika balak nyonso ekangami na bana Kivu, Bukavu, Rwanda, Burundi, Kenya maya Nile Noir eutaka kuna yango nde mte yaka tina Egypte nde mabele wana ya Afrique Joseph apesaki yango na bana Israel wa Goshen ke anantanda keba boza ba immigrant na mboka oyo keba boko bima na mboka oyo keba mboka oyo ya bino te boyeka mpona nini mpona nzala kaka boko zonga na kanana na bino me anantanda ngai Joseph naza mokonzi awa bo profite pete bosala koma bolingi kosala me bozana kaka na se ya mibeko ya bato ya banani ba Egyptien nde nzala eyaki kokota pour 7 ans mama Ani nzala ngo ntango ekotaki awa tokomi na deuxième année ya nzala bana Israel babiki me bana Egypte biloko kolia eza te biloko ekosila na Egypte tala makambo elekaki awa sikoyo mama Ani nzala ebomaka nzala bato bateka bana bango bazali biloko yango esalemaki na jour wana na bambula wana le 5 ans wana qu'est-ce qui s'est passé mama Ani na mokusa etikana kata yo na moke bana Egypte baye kosenga biloko ya kolia epai ya nani epai ya mokonzi Pharaon bingai te bokende epai ya Joseph baye epai ya Joseph abi oh bosomba na nini na mbongo basombaki biloko epai ya Joseph mbongo nyonso Joseph akongolaki apesaki na mokonzi Pharaon biloko koya eyesi kosila nzala yesu makasi mbongo na maboko ya bato esali nini zimanisi est-ce que c'est toi qui nous allez dans la pour bon maman tu la jeune fille qu'elle n'avait pas tata wana hey ça kula et ça la makatro bana mingi ba baby kaka pona yango ba mama na bango basobesa bana bango kaka pongo mwana ninga kazi wasemi te mwana suizemi de même mwana na comité ya komiko sango respect pona ne ayebi ke yo mto lazima kama no sama be so na baby pona yo de place bana ba famille ebeba kikoma ba Joseph alio mais soki boza na mbongo te alors boni pesa bino moko bazwa babite tozala ba mabele bazwi ba mabele na ba nyonso ba ferme na ba biloko nyonso tout sans exception bazalaki nango bapesa wana nani na Joseph apesi ba nini nginga za loso lola kolandanga sauf ba pasteur basali na Nzambe mabele nyonso bapesaka bango na ntango wana epa Pharaon a signalé Joseph que keba na bato oyo ngana bango tosinaka contrat kenda kopesa mabele gratuitement mabele wana même si nzala ekoti yo Joseph kosala nini kosomba yango te kobotola yango pete tika bapaster sauf bapaster babikaki na Egypte bapaster akana wana ntango oyo sito bazalaki ba grand conseiller ya roi babikaki sauf bapaster me mutu nyonso na Egypte apesaki mabele na epai ya Joseph asombaki yango na mbongo te en échange na nini na loso esili kaka te nzala yango eza kocontinue 2 ans lisusu ya nzala ekobakisama na likolo wana keba oyebi susu profesi wana ndoto wana nini ya masango eza kolia efe nango sikoyo bana Israel esili bango Joseph alobi na bango boye lokola bosilisi biloko nyonso bozala nango na bino bato na bokomi baesclave ya nani ya Pharaon eloko bokosala sikoyo tokoengage bino na misala botravaille mpona bino lisusu te me mpona Pharaon etango bokosala basalaire tokofuta bino na kokata lisusu 5% ya taxe likolo ya salaire na bino olandi ngai mama Ani très bien de pour la première fois na Egypte na monde mpaku ekotaki mutu akosaki mpaku na monde mutaliloso nani Joseph Amen. Hallelujah. Hallelujah.
ezalaki na Egypte. Kaka bana na iti. Bana Israel kaka bandeko na ye. Bandeko na ye kaka. Donc mwana Israel nyonso afavorize ye. Sala na yo. Makambo nyonso ndenge kosala me oza kola mabele te. Me okosala mpe me okofuta mpako te. Wana ke injustice. Oza kolandana na mabele ya Goshen ya Afrique. Mpako ezalaka te na bana ya Israel. Mama ani olandi ngai. De place tozali kosenga repo na biso ya